esika bino bozala te. Le quoi na comprendre que non, ceux qui n'a pas interpellé bazoloba na signé contrat petit na zaka volontaire. Yemoko e fanja lobi na mutala sa potentiel. Bokende ko kumisa batu mususu bo soutenir pe batu mususu. Lelo manika na exhibition ke na kata victime basi babimalaka mibele mibele babimalaka. Oh, alobi yango. Oh. Kosa au finganga, au kosa espiritas. Chantal Bomole ça la mbala na asu comment mun nokona yo avolo bananga izwana mobali ofandaka na ye bozalaka. Après le bananga nga basi balembulaka se abasi ngai na bango to yokana batina o danger. Chemin de la gloire. Balobara fallait la taka nini boy. Fallait tout ça la boy et sili. Donc c'est pour vous dire que tout ça la comparaison à deux personnes au même niveau té. Fallait un niveau moko ba muze ki ndingu. Ah. On metto sur la pembe. L'homme c'est. Balobela bilamba, balobela basala ki boye. Mais ba bosani que même na niveau ko lata, na deux stades on a faire la lata ko le ka fali. Elle a aimé par rapport à Ferré. Parce que Ferré, c'est l'artiste le plus aimé. Pourquoi? L'artiste le plus sollicité, Lelo na Congo, c'est Ferré Gola. A bêta ba concert ba producteur ba bimissimbongo ba chelier. Fallait bêta ba concert yemo ba bimissimbongo la ya ke ce produit. Ba za ndenge moko te. Tout. Dynastie côté ici musique congolaise Lelo na hit anglophone. Très importante. Na kena chemin de la gloire. Bomona na miso ki panvita. Boko mona ngona miso. Lelo tu peux comprendre que nazo ba vérité. Lelo tu peux comprendre que ba yaya oyo ba voyager na F victime. Ba na ba onde ba yaya oyo bango na bango ba bimanaka. Mais si vous tanya na concert ya Ferré à part ya stade de Martin parce que pression ya artiste ba mélomane ba il faut bêta. À part concert ya stade au Ferré Gola se produit yemoko. Tanya na concert à Ferré Gola se produit yemoko. Au moins que tout le concert Ferré Gola betene ya libanda na ya kati. Ce sont des producteurs. Pardon? 2023 tu aussi là. Tanya na concert ya Fali o il a produit par Mesenten. Album à faire Lelo est na top. Album à faire étant bimi et longoli formol 7 na terrain. Formule 7 pardon. Pardon? Lelo au moment où jeune moi tu ko bimisa awawa libulu sui. Na kiti na se libulu. Batu baolinga nzembo so tuni batu contenu nini baolinga na nzembo na baibina baonte. Batu baolinga nzembo na rapport ayembi libulu. On comprend? Et alors ba nzembo fali. Batu balinga ba nzembo fali ka poza na ba bêtise. Et puis le seul artiste au ba texte na efing sa nzambe za ya fali. Ah. Net côté. Je vous dis. Net texte. Fallait ngenda ko yemba ngenda plus le poids yemba que. Et si ga nzamba zo mabele ya ko sala yo, et c'est si ka apekisa ba angelu ba nyata. Yemo go nzamba tambola ke sika ngoma kolongo eza ko blasphémer na nzambe. Contrat ba signé na héritier c'est solo yo na ebi lo ba vérité za l'homme c'est. Est-ce que vraiment signé contrat na héritier solo to ndeni? Sika bango basangana ba yebele. Tellement je suis au top. Yango besoin vie. Mais bako pakata. Tant que c'est un Jésus, les nuances ya solo. Parce que Yesu a monaka o batuno ba monate. Yesu de amonaka. Vous comprenez? Jésus de amonaka. Jésus de amona déjà que Jida otekai. Yango moni pembe na Jésus, azwaka ba kisinjora te, azwaka ba manikete, azwaka ba Alexis, azwaka ba ngote. Po yebi que bato ba otekanga un jour. Auto mema bato belé na poto kuna. Ok on te apesi ba visa ba 5 ans ba mission nyonso tout no ba sala ngote. Apesi bango ba visa ba 5 ans. Hein? Baelo ba passeport. Baelo ba passeport. Manike abganga ki na visa 5 ans. Maena passeport belele mo ko il y a 3 ans. Lobi manika e sabino il y a 3 mois. Lelo héritage manike. Manika ko lia so héritier. O moninga le fali. Lelo mutabimisi secret et victime nyonso libanda c'est maniqué. Le problème est que héritier Watanabe a betela biso mbanga. Ngai bato ba finga ka batu na presse na ba ya lisute na kozwanga bango lisute ponde ba finga batu wana lobby ba ofinga pe nga. Et alors après ça exemple utabela wandoki.
sali à tous banyoso bazolanda biso na bandako en tout cas boza kitoko mingi nayebi te so napesa bino nini me babona ne na bino nyonso tu bato bozolanda biso tokoti ane ya sika donc makambo ya sika il faut ezala nasepeli mingi epuis napesi merci mingi na bato nyonso bazolanda Congo Source Télévision et bozala kaka ta so bino boza te mobulu makasi en tout cas bozala wana s'abonner massivement partager liker en tout cas toza na pepo na bino en tout cas lelo eza émission moko na obenga onka bo solo la musique pour émission ya lelo eza suka donc tozolobela pena mingi makambo ya biso tolobela la vérité tolobela mambo oyo tomona tokosaka te en tout cas et je salue tout le monde Ben Mavembo des gros bisous place aux Ali na pesi bino nyonso tu bambote place aux Ali l'autre royama mutu moko babenga aza 3 fois sainté l'homme saint donc on va essayer de parler de Héritier Watanabe on va essayer de parler ya makambo ya Maniké donc lelo peneza ya Royinda to lobela pe makambo ya faire ego album nae donc tozo lobela mais to royama nanu faut na to kotisa l'homme saint poto e basoki aza nani bino o bayebi en tout cas mutu aleki batu nyonso na mbanga en tout cas akoyo d'ailleurs ça entraîne nae to yamba to monae bonjour l'homme saint bonjour maman Gloria bonjour na babonné nyonso ya Congo Source Télévision ba balingaka l'homme saint dans un concert mutu mo bopeto ya bilisu muté maboko pembe en tout cas ouais moi je suis vraiment saint na pena mon santo la Bible dit vous êtes des saints en Jésus-Christ. Donc na Yesu to aba santo. Donc yo so na mo santo te ngala yeba gina ka mo santo. Ah, vous allez sumu papa. Mais na mo santo. De mo santo par rapport à Ninka. Na da sainte. Te to lobela no mo santo wana. Par rapport à ba Jésus na yebi Yesu. Kolo Yesu Masia na koma mo santo. Kimi yango bon. To moni de mo santo, to moni l'homme saint, ye azawa. En tout cas, to za na mo ba question belé pour na ye. Tara biso to lobela la vérité. L'homme saint. Pourquoi tu as mambo faire tolobela ngona tolobela ngona pour mokile lo ba moi trop que album a faire simbité oh album na simbité banzemo na betamité to ebité ce qui promotion des amabe to musique a beta comité ni promotion des amabe ni musique a beta comité eza nini kasi album a faire lelo eza na top. Album a fait étant bimi et longoli formule 7 na terrain. Formule 7 pardon. Pardon? Formule 7. Ah oh yo le biwana. Au moins ni et dans ba titre comme si tu peux ça na album là so to ba rater to 1000 ou qu'il a un problème. Net inde. Yo repère cet album le formule 7. Et quand tu vas tu formule ba les formule 7. Pardon? L'homme c'est ça formule 7. Là vous l'avez formule 7 idée. Donc c'est pour vous dire que Dynastie lelo na terrain. Et ça album mon côté pour comparer à mon Dynastie. Mais bah le formule c'est Betty. Non, et Betty lui. Banzembo ba meide Betty. Banzembo bibembe. Banzembo ya oh moyo ngona bana no nda wezate. Wona banzembo Betty. Omoni elo omo bo jeune mo chuko bimisa awawa libulu sui. Na kitina se libulu. Batu ba olinga nzembo so tuni batu contenu nini ba olinga nzembo na ba bibina ba wote. Batu ba olinga nzembo na rapport à yembi libulu. Vous comprenez? Et alors banzembo fali. Batu balinga banzembo fali ka poza na ba bêtise. Et puis le seul artiste au ba texte na efing sa nzambe za ya fali. Ah. Net côté. Je vous dis. Net texte. Fallait yenda ko yemba kenda plus le poids yemba que. Et si ga nzamba zo mabele ya ko sala yo, et c'est sika apekisa ba angelu ba nyata. Yemo go nzamba tambola ke sika ngoma kolongo eza ko blasphémer na nzambe. Bandeko kumisaka moi. Mais ça blasphème. Est-ce que nzamba ko tambola place nini makolongo lu place o yemo ga zo mabele ko sala la mutu. D'ailleurs pour la information ya fallait ya yembi no mabe nzamba sala mutu na mabele te. Nzamba sala mutu na poussière. Poussière dans ma belleté. Et alors, ma cale, na poussière à ma cale. Yo, la poussière à ma cale, dans ma cale. Qu'elles ont poussière l'ambelette. So, l'ambelette. Donc, à un moment, ma bé côté, on en a. Donc, le seul artiste Oyo a blasphémé, pas Nzambé dans la cave Fali. Ça montre que Fali a kenda plus loin dans le monde du diable. Il y a moins de moni. Musique n'est dans la rap pour nos filles Nzambé.
le seul artiste avant dit sa carrière na ye na ba insanité na ba texte ma be au moins to ko ngona bana ezati za rafali faire pe ko ba côté muso yemba te faire yemba mamba bien yemba ba blo muso te faire yemba mamba bien ba blo mozo kisinga kuno tsenga manzaka tayomo to ko yemba pe na ba oui au kitsa kuno tsenga manzaka ça fait quoi kisinga kuno tsenga manzaka katozoki singa ça fait moi non tozoki singa it ela isini na muto ake ko yemba muto yembi na ozoki singa c'est bien na muto ake ko yemba balula luketu ngana yo kelengi kitisanga na sesu kina sala nini oyemba pa mwana c'est faux amona ebika obalo loketu lokwa kamulangu loketu nini ezaka lokwa kamulangu balola ngai na sena yo kelengi loketu nini balola ngai na se banda na ba kofi to de plus loin artiste le seul artiste à finga ka moi c'est na banzembo chaque jour de la rafali côté nini susu ofungoli nga lisubu endeni boy battre chaque nzembo fallait mbela moi ça finga kai afinga ke sundeni afinga ke ndumba Nathan Jésus qui Marie de Magdala zaki azaki ndumba donc automatiquement fingi moi sinon ndumba Nathan Samson zaki Dalila oui Dalila zaki nani mais basi nyonso babala te baza bandumba moi si infidélité babanga bango ba ndumba obi moi si nyonso babala te il paraît payer pas balate na 10 minutes aza mwana ndumba moi si na yo ya normal moi si na yo obenge ndumba mais te bi ke so moi si nyonso babali te babenga ke nani te me ya balana nat abala te abala na eba peut-être awa yo pesa information et voilà en tout cas la CP ningi donc c'est que l'artiste abala non te zaka ye faire abala faire abala ok vous en retard t'as le beau faire t'as bien en tout cas félicitations à toi papa Hervé non malgré nazalaka te mais quand même bato bazalaka ba confirmer ozalaka quand même na fête yango quand même faire abala bala ozalaka na fête à Fabrigas mais quand même il y a balade ozalaka na fête yango akasimete mon alliance de babala Fabrigas maestro que je salue Christian Descones papa est mon frère propre en tout cas le grand frère propre Fabrigas donc je vous salue quoi donc c'est un frère à moi bon et voilà to sepeli mingi na ba réponse oui on a clôturé c'est pour vous dire que na kata dynastie ezana album moko te lelo na Congo beaucoup comparé na dynastie beti partout dynastie côté ici musique congolaise lelo na hit anglophone depuis papa mbakota kala misem so akota te lelo dynastie mte côté biso na hit anglophone lelo soko ken Angleterre okuta dynastie dans la kati mais babi dynastie ka de bimi des chansons kaka bizorbina dynastie du trône ka yango ndezo dynastie batu bayoka visa o eza na titre kikangi yu obo ba kikangi yu visa batu bayoka héritier du trône batu bayoka ba double to double to misanga ba yebango bien ndenge ni batu ba message banzema bibembe yawe kuma kasi banzema ya rapidité te kasi on a le banot batu ba message banzembo ya oh to benga banzemba facilité kasi bo fala ça ça nzembo da compliqué de la renta ezarani la rente na yebi onte bolo la yebi te yo za musanto ko sakati mais ko c'était na yebi na yebi te obi de la renta te na yebi onte merci ne bara bibi et surtout na kanga kota bibi balola luketu na yo kelengi kota même oyebi yango obi quand même wana ndo yebi na yebi soke na yebi ga bibi na kanga mingi côté ya bibi balola luketu na benga na mwana nga so ngai mais l'homme sait toke pena na formule c'est tu yebi que parmi ba chanson na ebimi so o ebimi pena o batu ba yebi na mutu so eza 20 ko za 19 mais na yebi so offrir batu ba kangata banze mone mingi te ça la promotion malamu te to non promotion ya nzembo te yango ne sala ke mutaka nzembo muntu kanga nzembo soka lingi artiste ozo comprendre nga na yeba banzembo loko ya bébé Bouchou suna tunyo yembela nga desha sa bébé Bouchou yebi yango te c'est juste parce que on s'intéresse à l'artiste était donc ngolo ba ke mais fallait aza aimer par rapport à faire non ngolo ba boyer fallait aza aimer par rapport à faire parce que faire c'est l'artiste le plus aimé pourquoi l'artiste le plus sollicité lelo na Congo c'est Ferregola abetaka ba concert ba producteur ba misi mbongo ba chelie fallait abetaka ba concert yembo ba misi mbongo la yake se produit
baza ndenge moko te 2023 tu aussi là tangana consort ya fali o ezaki produit par Mesentel au monde exact tout le consort ya fali yé moko se produit mais si go tangana consort ya faire à part ya stade de Martin parce que pression ya artiste ba mélomane ba il faut bêta à part concert ya stade au faire rigolo se produit yé moko tangana concert à faire rigolo se produit yé moko au monde que tout le concert faire rigolo betena ya libanda na ya kati ce sont des producteurs. Parlons de stade de Martyr vraiment. Donc comme maintenant côté wana ba qui est concert il y a faire ya stade on dit ça m'a plainte na si mais ara vide bablo mora bongo simbate par rapport au Fali. Na linga ba bandana ko comparer stade à faire na ya Fali nanya yemba nanya beta bien to bandana wana. Jamais au monde bato tout ba lobela Fali ba lega na télé pour ba discuter que Fali ayemba bien ko lega faire jamais. Balobara fallait la terre nini el boy fallait que ça la boy et sili donc c'est pour vous dire que tout ça la comparaison à deux personnes au même niveau té fallait la niveau moko ba musique ndingu ah on metto sur la pembe l'homme c'est balobela bilamba balobela basala ki boye mais ba bosani que même na niveau ko lata na deux stades on a faire la lata ko le fali faire a beta ba Céline fallait tirer la tangote mais balobi que landisaka il paraît que y a pas la telle combinaison landisaka il faut total ce que ba combinaison ya ndeni mais pour la nini la tika combinaison non fallait ta combinaison ya ndenge nini te ateza ni pour la nini faire la tapeka combinaison mais le problème est quoi d'abord on a bien pas comprendre que des artistes balata que lo weza na mode na minute wana okolo bateka intel la intel non c'est que fallait pela on beta stade de matière landa bébé chanda pour bébé chanda beta liboso ya fallait donc c'est pour vous dire que Moutolandara Moutouazate to comparer ba stade de Martyr au moins le stade de Martyr il y a Ferre et les gars a fallu les lotis lobby faire le stade de Martyr est tonda 14h Fali pour amata fara zele tonda na Fali concerne ça na butu ndeni ndeni par rapport faire beta na ba 9h30 selon programme de 9h30 9h30 comment butu c'est que 9h30 et 21h30 on y a 9-9. Bango tout battra conseiller banana moi. Héritier goût on a conseillé dans le ban au côte à 15h. C'est pour vous dire que le seul artiste à respecter un concert à stade, ils a fait. À Mata 16h. Moi yezanan. Côté bon battra mon auto to expliquer ngoto lemba. Na marquoir, ba uta go bonsa marquoir na sima. Babande ko peksa batu baya bavana na marquoir po bakoki ko toucher sous basinga ba bebisa marquoir yango moni kota marquoir ba totali likolo ba ke ba policier ne bazinga ka marquoir wana le seul artiste au la beta stade de tonda plein à solo ils a fait même si tu as vu la son tene ngasu na ke plus lo ba ke 20 na tondi stade de roi ferité 20 de miri ya stade de Bukana clôture ya stade de Bukana ba koto fele. Parlons de plein wanozolo mais balobi que pour stade faire tonda zaki monter bagolo ba kokotondi sa stade wana te azangi na sima wenge ba to soutenir quartier la te donc faire na ye moko akoka ki kotondi sa stade te mais Fali Poupa azaki a défier no bango nyos tu ba vie wana nyos tu donc atondi sa stade de Martin na ye moko héritier wa dana me wenge salele ba vidéo ba soutenir héritier ça plaît faux débat. Toki malembe. Ça n'est plein temps. C'est pas soutenir ba soutenir faire. Oui. Faire ba c'est oui, vidéo. Héritier ku te ba gena wera ko sala. Ba te ba wera ko fête anniversaire ba sombeli wera na cadeau. Mais c'est la plein temps. Batu batondi sa stade de Martyr ya faire rigolo ta ba gaulois. Nandamba ba villageois. Bato balanda il faut Fabrice maestro. Poto Fabrice a gagné c'est ba villageois bazawa ba villageois ba ganga donc ça veut dire ba villageois ba lala. Batondi sa stade za ba gaulois na ba villageois nde batondi sa stade wana. Ce qu'il fallait tondi sa stade yemo ka fallait tondi sa pe ya bandal. C'est pour vous faire voir que fallait la popularité na Congo. Pour bandal stade mukie et tondate. Batu batondi sa stade ya Fali. Et d'ailleurs ba gaulois
Bawengemen, Oh. villageois. Oui. Ok. Bagola bakenda pour battre la fallait au salani parce que fallait déjà na avant stade na bando parce que tu image que bat ba omona mambo na ba monate. Bon mona lumière de mi manase. Ta fallait dans game. Et si mbaté bato ba image au fallait pesa ka batu que ba omona bat ba boulek ba omona ba eto ba omona ba dog ba omona ba tami nene danger. Bagenda stade bagemona ba disque d'or le kuta et ça bat. Mais il paraît que il y a le bakinde ba omona mambo ba mona te pona nini. Bango po ba beta batondisa stade ba no senga bazale belé. Moni ba via wenge ba sangana ki me ye moko. Ndatondisa stade ese ba bo mona mambo no esama. So bino bo sala ngote ngana osala. Soki eza na men o aza ba men o legi ba men nyonso ya Congo lelo. Men o legi ba men nyonso ya Congo za fali. Pour kosa biso mambo to mona na stade wana ebisa bato basomba babiye babisa to mona pelouse à stade de Mati yango dans l'espace pour na fali. Baya bo bato bamona rien ngono montanga Mati na podium bato babima na bango. Bato babimaka Eh bien bimati. Ah maman, ozo maman mondo ozala te. Bato Mati babimi mais faire à Mati bato ba osutuka. Faire à Mati bato babanda ba moto vana na oshwe. Na erreur c'est à peine 19 cm mobile non 20 cm mobile et tout le monde. To vana na oshwe elle fait à Mati bato ba osani. Bato bato ki mambangu po ba yoki faire à Mati ba ki ta faire oyemba nini. Mais fallait Mati bato bazo ma po ba bi ka oyemba te. C'est ça la différence. Tant ozo ba fallait oyemba te. O asala ki oyemba ki te. Ayemba eta bando loba. Abando loba. Bo fallait yemba. Fallait sali playback. Asali playback. Stade Mombeye. Fallait sali playback à inviter d'abord. Et puis des deux, fallait sali défiler de mode. Et puis des trois, fallait présenter biso ba camarade na wenge ici na. Mais na stade bazo yemba na place na ye. Kasi playback. Non, yeba ke banzemo na ye. Playback. Bona nani banzemo na ye banité. Faire à Kota na nini nzembo ne o ya Royaume Congo. Bato ba oyemba. Mais ba ko pakata ki. Stade ningana we. Talaka podium ningana, podium ngé koya. Le seul artiste au podium ne ningana pour na plein les kaki, il a fait. Babi paraît que podium on déjà bien intelligent. Te podium na ngo bien. Population de l'équipe. Donc c'est ça. Donc vous comprendre que tout le monde dans le c'est la comparaison à faire na fali par rapport à ma œuvre, par rapport à la musique. Tout ça, la réalité, pour faire le message. Tout le monde a une photo dans Balmain. A beti tout, ni na Balmain, a quelqu'un a photo. Il est moko. Ni moutou pe menaye, ni loko. Mais tout le monde, ni bas grand star, ba opesa na ba mote, ba so la mupandi. Fallait que tele maye moko na kwe. Minde loko ba linga photo, ba linga ko so ba photo. Ba yebse passe là, ba negisi. Ta jeune a des escrocs vraiment fali. Non le bara. Jeune courageux quand même. Non le bara fallait ça gagner ma bête. À ça la gagner bien. C'est un courageux. Mais as un vrai artiste était. L'artiste dans la faire. Pour aller à place, faut vous payer invitation, vous bengi ça y, vous faire aille. Si vous payez invitation, vous bengi c'était à Koya, te fallait la pongi na parler. Pourquoi artiste faut mieux ba oyoza. Fallait mieux barater oyaza. Auto même batte belé na poto kuna. OK ngote après c'est bon ba visa ba 5 ans ba mise nyonso tout no ba sala ngote. Après si bango ba visa ba 5 ans. Hein? Baelo ba passeport. Baelo ba passeport. Maniki a gangaki na visa 5 ans. Maena passeport belele mo mo visa ya 3 ans. Lobby Manika a examiné il y a 3 mois. Sur le monde, il y a 3 ans. Il sait qu'il y a 3 ans. Quand même. Tout le monde a eu visa 5 ans. Bango tout bazaki ba visa 3 mois. Mais date expression donc il y a 5 ans ou 3 ans. Parlons de Maniké. Na moni a comme go baluki la fali. Contrat ba signé na héritier, c'est solo yo na bi ko ba vérité to l'homme c'est. Est-ce que vraiment signer contrat na héritier solo to ndeni? Tika bango basangana ba yebele. Tellement je suis au top, yango besoin vie, mais bako pakata. Tant que faire un manzembo, moni le longa na bisa batuke faire c'est un Jésus. Les nuances ya solo. Parce que Yesu amona ko batuno ba monate. Yesu da monaka.
Vous comprenez? Jésus de Amonaka. Jésus de Amona déjà que Jida Otekaye. Il y a un moment où il peut mener à Jésus. Azoraba Kisinjora te, azoraba Manikete, azoraba Alexis, azoraba Ngote. Pour éviter que bateau va Otekanga un jour. Donc c'est que héritier Zui Maniké. Et je ne sais pas si Fali quoi yebagi teke non azoraba Jida. Ya boulanga Zui bateau. Or azoraba ba Jida ba teki lelo. Et puis ba ke teki na mbongo moko ma nèvre. En tout cas, c'est que ba teki vraiment gros. Ouais. Donc Maniké. Le problème est que héritier Watanabe a betela biso mbanga. Ngai bato ba finga ka batu na kwesa nga ba ya lisute na kozwaka bango lisute ponde ba finga ka batu wana lobby ba ofinga pe nga. Et donc après ça exemple utabele wandoki. Ndoki soki alie batu ti bata kolia ba sila osani. Awata na za pembe na ete katali o mo. Lelo héritier zu Manika kolia so héritier. Au moins nga le fali. Lelo mutabimisi secret et victime nyonso libanda c'est Maniké. Lelo Manika na kisi biso ke na kata et victime basi ba bimalaka mi belle ba bimalaka. Oh, allo biango. Oh. Lelo tu ko comprendre que nazo ba vérité. Lelo tu ko comprendre que ba yaya oyo ba voyager na et victime. Ba na bango ba yaya oyo bango na bango ba bimalaka. Faire la salle à na nzeo mobo anga yemba o ayemba tala simazonga moto te faka yemba ne pesa simazonga moto en tout cas ezane comme pesa sima ba pesa visa pesa simazonga ne visa l'homme c'est mambuzo lobano ebike lelo na landi alidor o ataka ba lox wana mona na pembe wana kizengi wana soka alidor na landi azoloba ke soki ba mission musu balingi ya lobela bango d'abord no alidor na no baba e ba no koloba te malobi si ba musu balingi ya lobela bango il faut ba tiena ba condition o fallait achaka e ba mission musu ba kozwa alidor te po bino mona bino ba pesa simazonga moto et pas faire condition on est raté donc c'est que faire on doit faire à kozwa alidor te c'est que mutu lokola Wilson a kozwa alidor te. Ok. Tu se comprends, hein? Ouais. Là, c'est un. Des deux, quelles conditions il fallait à Tchabatora Balidor? Ce qui m'a dit Ken Pena a recruté Bango. Aleli Lelo, qui a des conditions à ma mère à être victime. Et bon, à Idor. Pour passer si ma passe au visa. Bon, merci beaucoup, l'homme saint. So pendant papa Orlando de minute faire ego la Jésus de nuance l'homme 24 Orlando de minute abi on peut se moi conseil muki Jésus allo bino mais que peut Jésus conseil so pendant l'homme saint conseil ngai o papa papa ça Nzambe conseil o sambela ye mutalobi limbisa ngana alors kwa Nzambe mo mutasengi pas de problème mais en tout cas question sambela ngana na sambela on a chrétien musulman chrétien on a chrétien ouais ah pas de problème c'est que on dit mais Jésus de nuance fait rigoler. Parce que tous les chrétiens vont vouloir. Jésus-Christ de Nazareth. On dit mais Jésus-Christ de Nazareth, il y a numéro 1. Mais il y a aussi petit Jésus ou Jésus de nuance. Ce qu'on y a Jésus. Moi quand Jésus t'a dit que tout n'est pas, yo pour na Nazareth. Tout n'a pas. Ce qu'on y a moko papa veiller moko bon. L'homme saint, yo conseiller ngana. Na conseiller. Ça va la conseiller. Na conseiller. Conseiller au conseiller ni. Abet episode 3e bisorbi. En tout cas. Conseil en tout cas. Na c'est mingi. Au moins lelo na Congo. Mutu aleki fere na oyemba zate. Mutu aleki fere na kobuaka na animation azate. Lelo na Congo. Mutu aleki fere na maîtrise azate. Mutu aleki fere na succès azate. Lelo na Congo. Tolobaka numéro 1 la musique azala raté. Mais na magambo na tangi bino mombo isanga faire à la place ni. En tout cas, merci beaucoup. To citer déjà ce peli mingi na que Michel le les a tellement quitté au mingi et boza posé si la té mais vingonga to na magambo ebele ya kosala to ce peli mingi ko ndebo bo accompagner biso tina suka émission na biso mais aroke boete fort.
ça t'a moi 2-3 personnes na moi boaka bango pour ça moi bien après si numéro de téléphone na ye pour na batunion stoupé ba olinga ba contacter ye azali oza pour ça o poser question ye azali benga ye azana pour nous répondre bino en tout cas l'homme saint au chité déjà na yebte so za mot de la fin à Koloba. Merci d'abord d'avoir abonné sur la Congo Source Télévision. On a pas ça confiance tout les kakaboye. Merci na DG Gires depuis les États-Unis à Angola. Merci na ba Gaulois, ba Gauloise, ba gladiateur, ba mélomane na bonne musique tout ba lingaka. Jésus de Niance moto ya Yambo le padre. Yami bengane numéro 1 musique te maluba za moto ya Yambo. Sko Yambo. Tozong sa en français. Azanani. Merci to consommer dynastie Zawana. Mikolo nazo kabanzembo lokola mokili makambo. Est-ce que soki ba pesa ka visa ya ba wei ya mboka ya liwa na ndako est-ce que ba koza ba client pour d'interrogation tamaloba bon s'abonner massivement pour partager mission oyo et ko sala ngai bien. Merci na batutu batali biso nazo na ngani numéro de téléphone tu vas bien ngani numéro dans la suite. Merci beaucoup moi na sepeli mingi na ndenge bolandi biso et puis to comme na suka émission ya biso mbote na ngai ebele na ba na sima caméra donc na pesi bino nyos tumbote na lingi bino ya mingi ma maman lisika pinga je t'aime beaucoup Dorcas na benga ke ma moitié voilà exaucer bifulu ma jumelle et puis famille kapinga nyos tout je vous salue na lingi bino ya trop ngam na lobby certifié. Merci.